Oui, salut à tous les amis, à God's Love International Venture, Glivansi, Zambia, Pambulabino, partout vos amis na RD Congo, na Congo Brazzaville, na Angola, Afrique, mobile mappé Mikilinyo, c'est Potobo Sepela, parce que les lotos y na continuité à filmer la vidéo 6e partie, to yebite so que allez fin, ou bien car continuité to yebina noté, ça va se découvrir dans ce film. Tout à l'heure, on va dans la première partie, na titre. Il y a sorcellerie inconsciente Kindo Kiyoyebi na ote na ba actrice ya bien lokola tonto dike na film ngo kombo na ezali Amaka to Ami bazokatara avec Frank Cartous René kombo na ye na film ngo Jos Kalu mama ya Amaka kufa déjà avec Yves Essine Miss Minene kombo na ye Peggy na film ngo également avec Florence Owanta Ozali Tantine Thérèse na film mango et Michael Gatsin Henry na film mango Leki Amaka avec Adjanigo Simeon Ozali na komba Irène na film mango. Il s'agit de quel film? Sins of Yesterday Masumu ya Lobi Eleki 6e partie ya film to bien ki na kombo ya Unconscious Witchcraft. Sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente. Kindoki oyo oyebite. Papa na yo signer ba parti moboye ekotisa na sorte ya sorcellerie moboye. A signer ba parti moboye. Mama na yo signer ba parti moboye mystique. O mikotisa pe me oyebite. E ba lien wana ekangi yo. Amaka mama na ye azalaki bayebi ye ka chrétien nzoka nde. Mama na ezaki servante ya Mwai Miri, une déité ya mai, déité mokoto nzambene mo ya ebale Mwai Miri. Et mama na baneko benga eze Mwai lokola ngangane prêtresse servante ya Mwai Miri ya déesse. Zoka ne mama na ndenga kufi mwana ye Amaka ifaso relève ya kosala ki prêtresse ya Mwai Miri. Et ye pe sera kei moi na yo autant robota ma gift God's gift don de Dieu hier il faut remplacer la place à maman Ezali Singa. Soyez en place parce que c'est parti la 6e partie avec Mr. Bell Blue Weather, nouvelle idéologie, nouvel impact, le choix du peuple. Ok, awa Michel na Buchi bazo continuer au kitana ebale Michel aloba ki fasse la solution. Oh yo Mr. Bell ole aloba Michel pona aloba Michel. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin comme dangereux. Bouchi. Ni na goto. Tout le wapi. Na kele pa imote. Même si il faut na vendre awa ti lobi na ko vendre awa. Michel. Michel zala mayele. Zala sage avec comme trop tard. Karambanga. Point ni yango. Na yebi sa ko na posa ba yuma te pembe na ngai. Na na bonde la ko ya na ngawa. Na na mona Mwai Miri. Na na tout na ba question. Soki ni nango mama saki na ye. Ozo comprendre ngo tel? Savoir ngo fanda wana. Tawa kende. Kende, so moni ye interroger nga kei na ngai. Zela. Zela. Eza pasi. Yako songa tremblement. Eloko mo ye na ga lokola femme mai na ka chebal. Ezali ko Michel. Michel. Na ndabo kende so koto nganga pe kuna zali menacer. Bitumba ngo ekomi combat ngo collectif et ça affecté mutu nyonso qui a à voir avec cette famille. To bo sangsa maboko bo simba na maboko bo za te séparer na molimo to na makanisi ba demo bazawa bo simba na makasi bo banga te bo kanga mo makasi bo la serré Michel, nous n'avons tremble mais l'eau comme l'iboko moi mai uti libande yego frappé Buchi mais bête en machette. Michel ok. Liboko monsieur mai zali ko se former. Na naboke minyason. You must not take another one from this family. Yoko zosu mutu msutu na famille yo. Zonga epa bato basaki accord na yo. Okomo masu mutu te awa. Na naboke minyason. Longwa la délivrance est parrainée et nganga oyo azali komona nyonso na kata famille ya Amaka kuna René kolela wapi douleur
eza pasi ekosuka boni dans ce film nganga bolanda te na distraction ya Satan bo perdre concentration na bino te na mission eza liboso na bino bozala ini na molimo mpe makanisi Michel tokei Michel buchi landa eloko moko neti ka fama ma elingi bango bazokata machete bandi kokende landa na bokebi totala likolo nde ekomaki sorcellerie inconsciente abomination nani akei koprofane ebale ya mwa imiri nani ameki kodefie nzambene na biso te bakonyokama mpona ngo kufa ekoefase bango na mokili oyo mwa imiri te oyo sikoyo nganga nazali koservi nani pour le moment landa ye eloko mwana kaka fantôme eyeko kaka Michel buchi sauve ngai buchi kote mpe bakangani ka maboko landa bokebi nyonso eloko mwana tika liboka mai ekangi Michel landa bokebi nyonso Michel landa ba buchi mbango wapi akimi bwile ekosuka boni po misa obela aloba Michel olea aloba Michel na anglais Michel ezali Michel pe ezali deux noms différents nenda bokebi nyonso oh akei démon akei oui oh chérie bébé ezangai réveille-toi bébé oh balobe démon akei dans comme délivré soi-disant ngango ezaka avance aventure obolanda te ba distraction ya Satan nane esili te membre moko ya famille aza na meme makila na yo ayaki kointervenir e bakangi na mokili ya molili nini yango oui eza fo ezala Michel namonaki Michel na ndoto na ngai namona azali kobunda na mwasi moko azanga elongi na ebale mutu mosusu mpe azalaki pembeni wana kasi namonaki elongi na ye te bakangi ye epai ya deyesi ya ebale na kuna na sa mai bakangi Michel je regrette oyo ozali développement esika deyesi akosenga eloko moko en retour mpo na vie na ye et le reste nayebi te mpona mwana ya mwasi kasi mwana ya mwasi aza en sécurité ça va quand même aza en sécurité nganga alobi te la déesse ya rivière akangi Michel na ese ebale awa na hôpital neti kaka tala fantôme yango to neti landa bokebi nyonso awa na hôpital ebipai wapi nganga na le tremblement fantôme wana ye akoti na kati ya bebe place bagardaki bebe ya amaka landa bokebi nyonso ekosuka boli dans ce film oh awa na village Henri na tantine Theresia ye wana ya mbangu tantine bonsoir Henri na mai problème ezate problème ezali muninga na yo buchi na Michel babungi toye kotuna yo soko yebi place bango bazali nayebi te a Regina quand yo lengwaki nokendaki bango mpe babimaki mpe nani tomoni bango te depuis temps wana toye kotuna yo soki Michel ayebisaki yo place akokende ou bien place bazali to nini yango te tobandaki kosolola kaka masolo na biso masolo kaka normal et puis omoi nalingaka mingi koyoka masolo ya ville Michel ayebisaki yo te place akana okende te tosolaki makambo ya bongo te tala ozokosa azokosa nazomona miss no ozokosa e nakotrouve nyonso en fait wa baparent na yo peut-être koloba vérité te mpona mama nanga baboma ngai abende biso matoi tolobaka makambo ya mwa imiri te toloba eloko te siri mwa imiri pardon olobi mwa imiri nayoki bien mpo nini
bien aloba vraiment te makamuni yango mwa imi yango asalaka ayebisa biso ka Michel atuna nga soki nayebi eloko mosi mwa imiri na kamwaki nayebisaki ete eze mwa ya representaka mwa imiri aza ndokine kaka mbanga nini yango yo oyebi nini yango lokontinena nini yango samaki nayebisaki nyonso esengelaka ayeba siri mwa imiri de te wana nayebisaki ye akende kutana mwa imiri te yango nde oyebisaki ye wi alingaka yeba ndenge akokutana na mwa imiri nzambe na ngai yo oyebisaki nini yango nayebisaki ye ke mwa imiri azalaka mutu te ya mokili aza ndoki yo nde aza ndokine yo nde tantini malembe tika nayebisa na nzoba oyo Regina oyebisaki ye nde na retrouve mwa imiri wi nayebisaki ye kasi ayebisa nga te oyo azalaki na mposa sala soki eloko mo ekomeli bango soki eloko mo ekomeli bango yo nde kozala responsable wana parent na yo tanti Teresa ye ayebi na eloko mo te si place bango bazali ayebisi biso dija nyonso d'ailleurs eza faute na ye te kasi buche azalaki karambanga. Merci beaucoup Regina. Merci pour l'information na yo. Pour nous passer merci tanti tokei yisambelaka eloko mo te ekomela bango buzoba na banda mikoti na problème te moninga nanga Michel baye kogangela baye kotrouve epai ya Regina fille oyo moninga ya Michel soki ayebi quelque chose sur place wa Michel azali eza pasi abi mwa emili wana azalaka ndokini nalingaka kute kobeta masolo na ye telefone bandi kosone Henri telefone wana ezali koderange ngai kango bazobenga ngai pa amaka mtu aobenga landa bokebi nyonso alo amaka Henri nini ayosala makuna eloko te tout va bien poni tozoyoka o te ndeni René na gift bebe na yo René aza bien gift mpe aza malamu yebisana nini ezosala makuna na village ndeni Michel azo Michel abimaki Henri okozaka te wapi Michel ndeni alongolo banini yango yebisaka vérité wapi Michel abuchi abimaki nani bazongi te dimoi nayebi aza na ndako te voyant moko amonaki Michel aza na problème eza quelque chose amaka bien Michel abuchi babungi nde nazoyebi biso sikoyo toyebi te place bazali toyebi place baza te navandi wana na tantine Teresa pesa ye telefone ça va zela mwa moke tantine Teresa azo amaka inga sola na yo alors amaka comment ça va nini yango kuna nayebi ya quelque chose qui se passe kuna na village nini yango eza nini nini yango ngoloba ndeni yo kuna naza malamu muto atraitaki mobali na ngai amoni ke Michel aza na problème amaka soki eloko mo ekomeli bana oyo yo kozala responsable ya nyonso n'est-ce pas nabendaki matoyi bokende te epai ya paster moko to spécialiste moko tala tanti Teresa yokanga malamu soki eloko mo ekomeli ndeko na ngai mobali to ndeko na ngai ya mwasi yo kozala responsable ya nyonso po yo oyebaki makambo nyonso oyebaki nini mama na biso azalaki oyebaki nakobundisa na nyonso naza nango sava okokosala biso boye te kokanga mbanga te kokangisa munoko te vi na nga nyonso bokangisaka munoko na okangasi munoko te tika tia biso bebe ting alo tantine Teresa eza René mobali na ye tantine Teresa désolé penza mwasi na nga aza na eta malamu te naza na eta malamu te s'il vous plaît nakosepela o déconsidéré maloba nyonso ya lobi ça va nazo comprendre malamu nakobenga yo lobi entre temps tenir biso informé na makambo nyonso esala makuna ok zwa téléphone zwa te bébé ezala calme ça ira René abiki batraité epai ya spiritualiste wana
Nanda boke binyo. Donc ça est solo. What is true? Ni est solo. Eze mwai ngangani alobaki malamu. Que Michel na Bouchi baza en sécurité. Baza en sécurité. So if they are safe, So baza en sécurité baza wapi yango kasi. Ah. She's upset with me. Ata na kanda na ngai. She said we sent them to desecrate. Alobaki to tindaki bango pola kokende ko profaner ebale ya mama ya mwai mire. Mais c'est pas vrai. I know, Na yebi. but apparently Kasi apparemment we were there. bazalaki kuna na ebale. She said Alobi return, Bouchi akozonga na ye. but Mitchell will remain. Kasi Michel akotikala kuna sous surveillance pendant 7 jours et pas ya mwai mire. 7 jours mobimba. Oui, 7 jours. If Ami does not return, Ceux qui amaka zongi aote na village. be responsible. Pona koya kozwa responsabilité na ye a servir mwai mire en tant que ngangane. Mitchell Michel washed up the river for burial. ye akokufa kuna. Akozala enterré kuna na ebale. Hey! Hey, kosuka boni dans ce film. Balobi dans 7 jours. Ceux qui amaka zongi na village te. Can we stop crying? Henri tia kolela. Shedding tears is not Kotangisa pinzoli ezali solution te. the man of the house. En tant que mobali ya famille oyo. You are our hope and Ozali espoir na biso pe makasi na biso. Avenir na biso ka yo. Tanti Teresa na yebi. Tanti na yebi. but my mother's corpse is lying. Kasi ebembe mama na ngai evandi kuna na morgue. Nando kundiango te. To lose my sister. Sikola na perdre tout ndeko na ngai ya mwasi epai ya mwa imiri. What do you want me to do? Ni yango lingi nga na sala au juste. what will happen to Eleo moto ekomela Michel. Zala na kondima. strongly believe Nazali kondima. this ordeal victorious. Ke tokobima na nyonso oyo na elonga. Tanti. And we don't deserve this. Tanti tozo mérite makambo nyonso te. Tozo mérite bozoba na bino oyo te. Wickedness. Ki mutema mabe oyo. Why you Mwa imiri. Aza mutema mabe méchante. She's very heartless. Azanga mutema. No right thinking human being. Jamais mutu malamu arezonaka koki koservir ye. Too well not to talk. Oyebi malamu koki jamais koloba mabe contre mwa imiri. Azali déesse. I don't care. Even if Je m'en fous so ya boma ngai. Hey, Buchi, Buchi. Kuna libanda Buchi aye pema o wapi. Hey, Buchi, Buchi, Buchi. Buchi. Nanzela machine ingénieur Mike Yoko. Désester le logo du maître la na boke binyoso. Buchi. Hey, kosuka boni. Oh, Buchi, pa. Buchi aniko sana soki nini nango landa boke binyoso. Buchi, 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 ça va, ça va. Buchi, loba na ngai Buchi, parle-moi. Buchi, nakanzi na perdre yo. Te akei, Michel akei, deyesi ya ebale azuye, We already know. toyebi deja nyonso. Mai, 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 bemelanga mai, mai. Moi Miri, la déesse ya ebale, akangi Michel en otage. Alobete apesi bango 7 jours. Soki amaka ayete na village, azongi te po ya ko servir ye, akoma ngangane prêtresse ya moi Miri. Soki aboyi ko dans 7 jours, Michel akufa. Michel a proposé to kene na ebale. To kene ko bundisa la déesse, to affronter la déesse ya ebale. It's all right. Ça va, ça va, ça va. Took a foolish decision. Ezalaki décision moko ya buzoba bozwaki. Just man to do that. Okay? but my sister is gone. Ndeko na ngai mwasi akreye akufi. Mme na benda yebi na matoi. N'est-ce pas? Na benda yebi na matoi bokele osala buzoba oyo te. If only Amaka will return. Soki kaka amaka kozonga aya koservir mwa imiri makambo nyonso okimi ekota. Ah! Buchi! 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 Buchi, ça va, mela mai. Eza pasi. Oyo nena nanda boke binyaso. Oh, Michel oza wapi? Oyo eza Buchi. Michel oza wapi? Michel! Michel oza wapi? Bima! Michel! Oza wapi yango? Bima! Bima kobata manga te. Michel! Landala boke na sima na lana. Hey! Mutu mwa kange tremblama! Ezalaki ndoto. Buchi alaki kolota ndoto mabe.
ke aza na ebale azali koluka Michel me mutu moko abimeli na nsima neti mpe kaka Michel aye okange mbala moko asutuki ndoto mabe. Malembe Buchi nini yango mpona oganga She's after me. azolanda ngai She wants to drown me in the alinga mmemanga na ebale azinisa ngai nani yango alinga bozinzo na ebale Michel I saw her in my namoni na ndoto na ngai I was calling her name nawelaki kobenga komboni na ebale and then suddenly mbala moko jumps out of the water. abimeli nga mamo na kati ya mai Wanted to drown me. alinga azinisanga mpe na kati ya mai mbamo na lamuki eza kaka ndoto mutu talingi aziniso na ebale bino bolingi nakufa bolingi nakufa eza ngai la prochaine victime ça Buchi yoka ozali prochaine victime te ok naza na confiance no te naza na confiance ya mutu moko te depuis kala ezalaka mensonge kanga mbanga Only Buchi. Buchi Okay. When would Ami come? poni kasi amaka azoya te aya koservir mwa imili yango mpo Michel azonga Only Buchi, it is late. Buchi tozomila butu makasi ndeni amaka koya na butu makasi boye ifo nabenga amaka nga moko ifo nabenga longwa na longwa za musika na ngai eza pasi Buchi kobanga o wapi ekosuka boni dans ce film ekomi déjà wapi yango sorcellerie inconsciente 6e partie avec Mr. Bell Blue Moeder, nouvelle idéologie, nouvel impact. Ghislaine Samoulou Sakumunu na Izipa, merci beaucoup. Muninga ya merveille. Jusqu'à les autres malamu dans ce film, tous les amis à Glive, Amaka yewa na téléphone wana ko sonné. Amaka la linaye. Mama ya Amaka, koko ya Amaka na nazalaka, akena ko luka mwana epa ya mwa imiri. Asalaka accord DS moko ebale. Ke soki na boti mwana ngai liboso ya mwasi, akozala ngangane na yo servante na yo. E mama ya Amaka akomaki servante ya mwa imiri ngangane. E mama wana pe adedie pe mwana yeke mwana ngai liboso ya mwasi akozala pe servante na ba dediaki pe Amaka. Amaka ifake ko servir mwa imiri. Buchi Have you seen that she's not picking up? omoni kazo yamba na ete toza butu makasi. Okay. Ça va? But based on the present circumstances, Kasi kotala ba circonstances actuelles. Auntie Teresa's stupid advice. Poni to kola na ba conseil buzola tantine Teresa. Et il faut te sauver Michel. And call Ami to come. To benga Amaka ayambangu pour te sauver Michel. Buchi I promise you. na promettre yo. First thing tomorrow morning Lobi na tongo na ko benga Amaka nga moko. will be over. Nyonso ko sila. Te. Buchi, can you come? Buchi on se calme tika usoba oyo. Hein? Ah te. Na la nga su te. Oh te. Oh. Una banga na. Eza pasi. Awande wapi? Lenda boke binyaso. Awande wapi? Mutu mo lala kiwana se. Izana na ngo juste. Awande wapi? Tomoni mo batebele. Oh. Mawa. Vraiment mawa. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Oh, ils ont Peggy. Did anybody die? Est-ce que Moutouma a Koufi? Oh, René Azawana. Qu'est-ce qui se passe? Tantine Thérèse a parlé là. Amaka. Talk to me. What's going on? Yebsa, qu'est-ce qui se passe? Ninango. Dans la bouchine en hôtel. I know Ami is not. René na yebi que il se peut que. Poni Moutouma là yebsa na nous. Qu'est-ce qui se passe? Why are you all ignoring me? Bien sûr, poni bozo boire ça boye. Ça va? Henri, qu'est-ce qui se passe? What's this rubbish on? Bouzo ba wezani nango juste. Irène, qu'est-ce qui se passe là? She just be careful before you hit me. Sala ke ba beta so le ni nango na munene tremblement. Ba douce lié. Irène a douce lié. Makambo zo le tika bazo yoka ete. Qu'est-ce qui se passe au juste? No, something. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part.
Oh, Peggy, vous m'accouffez à boyer, innocent à Batou. Innocent, Mowei. Oh, vraiment, Peggy à Koufika à boyer, innocent à Peggy. Poni Kouf, mais mi Peggy à boyer. De quoi est-ce que vous parlez? Bon, le bani nango juste. Nazawa na Koufite. Peggy à zolo, mais moutazo yo kaete. Netka Peggy à Koufa qui est moutalala qui va toni nango juste. Henri à Goumba Maki. Alongoli dra talibo eza Peggy aza dia kokufa te na kokufa te oyo nani ramleba ngeke sielumuka eza ndoto sans effet ça c'est fait ozomona ngai quelque chose buzoa bongo so na omona yo. Ah, merci Nzambe naza vivante na kufite. Eso melaki masanga makasi tanga zaki te? Ezaki ndoto mabe. Tantine Thérèse, René, Bouchu, bandeko nyonso ya maka famille mobimba. Na René bango nyonso même chef de poste na bango wana Mathieu bango nyonso bana kolela kotala ngai baolela poni bango nyonso bana kolela ngai bana kolela na mimona ika na kufa kina ndoto yango na moni cadavre na ngai zaki wana. De quoi est-ce que tu parles? Oyebi makambo nyonso ozali kotraversa mikolo nyonso bosa nango ezalaka ndoto bosa nango kolambusa nyonso temona bandoto ya buzoba boye na nda bokebi nyonso. Mais est-ce que ezalaka ndoto ya buzoba ou bien il y a quelque chose oyo ekosalama nsima? Reste à découvrir. Tous les amis à Glive bosepela ekoki jamais kozala ngai ekena abimi ekoki kozala ngai te. Abi, ça ne peut pas être moi jamais. Ça va. Et Kosuka Boni dans ce film. Le meilleur couple de l'année, couple Noël Yves. Il y a Noël Césaire Diakanoa et Yves Massissa. Merci beaucoup tous les amis à Glive. On se retrouver na RD Congo, na Angola, partout. Mon vieux ami Didier, les comptoirs d'or. Jusque là, ça va. La belle compresseur. Naboke binyoso Kosuka Boni dans ce film. Tomoni René wana René na mwasi na ye amaka bébé Venise Poiti la naboke binyoso. Venise Poiti la compresseur, la planète. Babi mwasi pembe makasi ya kitoko su makasi. Potango ebiki ko. Et aussi là. It looks like that of my father's. Et bimika lokola papa na ngai. Come again after some time. Omoni yango bimika sur après un temps? Oui. Omoni? I don't think we have anything to worry about. Je ne pense pas qu'il faut tomber tungsa mingi. Professor assured us that Professeur assuraki biso dia que ça va, ça. Students, I believe until we can get there, Vérité là il faut to ko ndima, Dieu ça to source ya none of us is safe. force démoniaque. Tozana na sécurité te. Nazo banga chérie. Ko banga te. Ça va? Congo, every Toko longa force nyose molili. OK? Ça ira. you are my strength. Oza force nanga sikoyo. Strong. Zala makasi. Zala na kondima. Moi geste d'amour. I don't think I can continue. I'm so scared. Je ne pense pas que nazo continuer mais nazo banga makasi. I'm going to tell you about. I'm so Nazo banga makasi que fantôme moko to monstre moya ko panza ngaka boye. Ça ira. Bébé zala makasi. OK zala makasi zala ka calme zala na fidélité zala cool zala oza force na ngai. Oko continuer ko vivre ko continuer ko zala. Zala makasi. Zala makasi zala forte zala fidèle. Zala na kondima. I am so worried. Nazo banga makasi nazo mitungisa. Tala insister na nous. Awa na village. Sorry, I'll keep trying. Comment tu vas continuer?
bazo benga neti kaka maka bazo yamba na ye te ebuchi ezomitungisa makasi na ndabo kebi nyonso. Oh excuse vous êtes prête? Oui, bien sûr. So let's go. Tokei kasi olalaka na buto monaka bandoto ozopumbwa na likolo yo loba comme mpena na mata na nga avion te malamu napumbwaka na butu wana sava kindoki inconsciente na buto monaka ozoliaka misuni ozotafunaka misuni comme na moi boye kolia misuni ezalaka mwa pasi kaka na bona ne nde toliaka mwa soso naliaka ta oya buto na bandoto na nga bien moko naloto bandoto bien moko yoka misuni nazoliaka na butu kindoki nyonso yango na sorcellerie inconsciente luka basali na nzambe balien moko boye quelconque luka basali na nzambe sorcellerie inconsciente bana nzambe église EJCC luka ta église EJCC église de Jésus-Christ par la croix aza makasi kota délivrance ekosuka boni dans ce film koto henri azomekaka kobenga ezosimba nango te trésor kalus mwana ngwanzu ekosuka boni. Le bon c'est Doudou Formosa ekosuka boni dans ce film. Jusque là ça va. Mais azoyamba na été ekosuka boni dans ce film. Virginie Anandele. Oh ekosuka boni. Jusque là film na biso tokele malamu. Eke nango bien, jusque là ça va. Sorcellerie inconsciente. Where is your wife? Wapi mwasi na yo? Mwasi na ngai? She's out there. Aza kuna. I guess you can't take the pressure any longer. Na manga ko kasute ko supporter pression yo. Fine. Bien. We all know stories of Business to yebi. Masolo ya bamami wata. Ba sirene depuis tozala bana mike. Toyebi masolo ba mami wata. several it has been said Baloba mbale bele. or was Na ebale moko to mer moko. Ke mami wata zalaka. it remains a myth. Kasi etikala lokola mystère moko. Soki ba existera peut-être solo. Seas and rivers Kasi controlled by several marines ba ebale ba rivière ezali contrôler pa milimo ebele ya mai. and kind. Ezali Some are wicked. ndambu na bango bazalaka gentil kasi misusu bazalaka mitema mabe. Everything they come in contact with. Bakoki kosala mabe na nyonso bakoki kozala na ye en contact. We are dealing with an ancient marine spirit Tozali kotraite na esprit moko marin ya kala over 14 demons. oyo akontrolaka plus de 14 démons. Nini yango? Hein? We have eliminated some of the demons, Toelimine na ndambo ya badémon driving them away kobenga na bango by way of freeing you. ndenge na mekaki kolibere yo kodelivre yo. But to dissociate from the remaining demons, Kasi mpona kolongola badémon mosusu batikalaki wana ezosala ifo okende na misisa na racine. their river, Oui, na ebale na bango na village ya mwasi na yo na rivière na bango. where our grandmother went to them for it, Place koko na bango akendaka kuna koluka mwana akendaka kosigner accord I tell you, na mwa imiri. Tala. Na ndaboke nyonso. Chérie, zala calme. Don't you understand? Didn't you hear everything? Oyoki nyonso kuna te? It's like a movie. Eza lokola film. My fault. Eza faute na ngai, eza faute na yo te. okay, Ça va? about it. Eza faute na yo te, oyebaka te. Te eza faute na ngai na ndokine te. I believe my mother killed my Na konji bote fa mama na ngai bomanga papa na ngai ka boye. You what we went through. Na mama na ngai yebaki makambo nyonso na ko traverser. He said she didn't know about it. Nganga lobi ke mama na ngai yebaka eloko te. For the phone, I need a Ça va, pesa un téléphone, eza pour téléphone, s'il vous plaît. Na ndaboke nyonso. Hello, Harry. Allô Henri? Oui, Amaka. Hello? Allô? Where have you been? Ozalaki oyo yango nazobenga ko bana kala. Depuis lobi na butu. Nazobenga yo na téléphone ya mobali na yo. Qu'est-ce qui se passe? Way to the village. Nazoya na village. Yaka mbango na village. How? I don't understand. Nazo comprendre te nini yango. I have something to tell you. Eza eloko mo fona yebisa yo. Nayebi nyonso yosalamaka. Nyonso esalami na famille na ngai nayebi. Mom Mama abomaki papa. is the little child Mama azalaki sacrificed. mwana moke Get it from there. oyo bakenda kosakrifie kuna soki
Amaka, calme-toi. Peut-être na yebi nyonso plus que yo. Ça va? Ni nango? Oui, na yebaki makambo nyonso. Kasi esengelaki te na yebisa yo. Oyebaki? Omoni? Ozo comprendre te. Over to the village right away. I'm coming with someone who's going to heal us, who's going to cleanse Oyebi nazoya na village na mutu akobikisa biso akopurifier famille na biso. Nazoya. Allo? Allo? Amaka? Hey! Ha. Et Kosuka bonne dans ce film. Rappelez, il faut rappeler. Ten. Ah. Azana kanda makasi ko. But the most important thing Et is le plus important, exact l'homme roya village. but what I don't understand. Et quand c'est l'homme ne comprend les TZT, Won't it complicate issues? n'est-ce pas compliqué makambo? I don't get it. Nous comprendre était. Oh, Ah, don't worry. comment tu m'sate? Let's go inside. Tokota na kati. Tokota na kati, tokota na kati. Et Kosuka boni dans ce film. Balobete Amaka lobe azoya na village. Azoya na mutu ko sauver bango. Ayebi déjà vérité n'est-ce que maman mutaboma papa na biso mama yebaki makambo nyonso ne comme la papa. Makambo nyonso mama azalaki servante ya mwa imili. Prêtresse akena ko dédier nga pe na yebi la nyonso. Mais nazoya na village lobi. all these things to them. Nani yebisi bango makambo nyonso yo? This person so powerful to confront us. Nani oyo azali vraiment très puissant ko confronter mwa imili. Tantine. He's as powerful as being able to free Rina from the clutches. Azali puissant à libérer même à libérer René na maboko ya mwa imiri. Aza puissant oh a révélé même ba problème la famille na biso et pas ya Amaka. Aza très puissant nganga wana. Do we put our faith in this strange? To chia kondima na biso et pas ya étranger wana ou bien et pas ya mwa imiri. Auntie, Tantine that which we already know is threatening to consume us. ndokine wana ya mwa imiri to yebi azomeka kobuma biso. Who has proven Madame to pesa destin na biso et pas étranger oh azali malamu et pas na biso. O mona ngote Henry, Henri are you sure you're ready for this? oza si oza prêt pour makambo nyonso oluka bitumba oyo naza prêt tantine naza prêt pour na nyonso and she is coming with me too? buchi mpe aza na ngai ensemble Well, ça va I am already aging. ngai nazokola deja nazo vieillir déjà For you younger ones who we are. soki ngai nasungi bino te bagene nani nakosunga bino Don't. toza deja futi Let them come. tika baya kaka kasi oyo ekoyaya Come then. baya tokoyamba bango Thank you very much, Auntie. merci beaucoup tantine You know, I actually thought you would object oyebi nakanisaki yo kotelemela yango being divided. osepela te The spirit of my late mother molimo ya defense mama na ngai mpe ya defense ndeko na ngai mwasi mama na yo ezali na enrepo te ezali kaka kowayawaya kotepatepa is about time ntango ekoki ifo bapema we will join them. ebiso mpe un jour tokokende kojoindre bango ok We'll get over this, okay? nyonso ekoleka ngai nazo vieillir na ngai deja nazo vieillir tantine terese alobeti azali neja kovieillir kasi soki ye ameki kosunga bagene te nani nde akosunga awa nde wapi bazoyemba wayimiri ewo wayimiri mwasi oyo azali koservir lokola eze mwai oyo azali lokola servante actuelle ya mwayimiri ye aye na ebale na baservante na ye mosusu na nsima bazoyembaka mwayimiri ewo mwayimiri mama ya mai la déesse ya ebale mama ya ebale mwayimiri mwasi ya mai Woo! bazoya bato bakanisi bakoki kodefie yo mama mama monene te tozali engagé en esprit pe en vérité mwayimiri ne oui toza engagé tomipesi malamu ntango ekoki tolakisa appréciation reconnaissance epai ya mama ya prospérité mama oyo asimbi nyonso azali na pema mwayimiri botelema bote mama na ebale telema fina banguna na yo fina
Sina Mwaimiri. Mwaimiri telema. Eze mwai awa lokola ngangane ya Mwaimiri eko sala ba incantation. Kolobete bazali ko yak. Bato bazali ko kanisa bakoki ko défier yo mama monene. Mama na ebale. La déesse. Et nachikana taka luse ko suka boni dans ce film. Mwaimiri ewo Mwaimiri. Bazali ko yema pe ko bina pembeni ebale. Eza pasi. Kokena pe banganga on nazo bota te vraiment na bati la libala. Nazana na posa nazo mwana. Nganga pesi yo mwana kasi mwana naza dia contact na bango. Mwana na komi point de contact na bango. Eza pasi. Et ba ko atteindre famille na yo na tangu nyoso balingi. Koko ya manga wana ko bota te akena ko senga mwana epa ya Mwaimiri. Mwaimiri apesa ke mwana kasi en condition ke mwana ya liboso wana akozala lokola servante na ye. Akozala dédié pa na ye. E bokitani nyonso yozalaka bongo. Oyo pe ko ya o pe ko bota ka bana nyonso génération de génération en génération. Ba ko servir Mwaimiri. Et tout ya manga ko amanga ifa ko basiko ngangane aya ko servir Mwaimiri. Kasi amaka yebi ne makam nyonso te. Amaka akosala boni. Eko suka boni awa ahina leki na ye buchi. Onye buchi. Eko suka boni dans ce film. Surtout dans le village Makambo, il a tellement ébélé. La sorcellerie inconsciente. Même dans la ville, partout. Dans le but de le village, il y a Bandoki. C'est vrai. Bandoki, il y a partout. Dans la village et dans la ville. Et puis, on comprend pour nini. Dans le village, je me souviens qu'il y a tellement moins mingi pour distraction dans la ngote. Moulili Kourezate, Moulili qui tombe dans. Moussa les années distraction dans la ngote. Madame là là nga 20 à 19 na pouvoir nga butu. C'est distraction ga yango na ko pouvoir butu butu. Tout fia quoi. Nzamba te melango. Wa Diego. Tantine Teresa. May this never follow me in my next world. Chika makambo ila nanga ite na mokili nanga kolanda. Makambo ila nanga ite na mokili eko ya. Mokili nini? Place où on se retrouver na lifelo. Ou bien wapi mokili nini ya soso. Celle mokili za ozo vivre. Après mokili yo so sa ela kinzambe lola. So kite lifelo. Bakosa yote. Ha. Awana butu makasi kake mo beta ki libana enda kumoko. Nana lala kia wazo la sabiso ka ba partir na linga mingi te vraiment. Ndabo kebi nyaso. Pegi ari ko seka seka. Pegi azo seka seka. Ko simanga te. Ni nango yo. Pegi ana ko seka seka na butu ye moko. Oh. Ni nango. Ni de salami. Na yebite? Ozo seka seka ozo makamlo la zoba ni mobo. Ngade fana tu na yo. Lokola mutu mwana ko sako benda na se lokola mutu mwana so sexa so ni nango. Atakuza ni nango. Nanda boke binyason. Oh. This is very confusing. Eza ma confond. The one I saw in my dream. Told me. Yo ndi na mwana ndoto nanga zo benda ngai na benda yo wi yo. And you seemed very excited. Uzaye ko sepela zo benda ngai na ndoto nanga. Hey, makelo la nabo kelo. Hey, bay! Makelele kula nabo kebinyaso. Hey! Nini kula nini? Calme. Calmez-vous. OK? Bobo ça comme professeur Ibisa Ibiso. Alberté bako bundisa biso pour apporter changer la vie na biso sur mission za liboso na biso. Bon c'est calmé. OK, ça ira. Let's just all stay together. Tous la gare ensemble. OK, nyo c'est za malamu, ça ira. We're not going to be Toko déplacer tous la gare ensemble awa. OK? Bébé, comment ça va? Ça va malamu za calme. Tremble. Tu n'as pas ça encore? Malembe ça ira. Film oyo jusque là
ole ba filme ngana yebi ngana ngere suka oyebi ba filme to yana ngomi kolo eza compliqué makasi ona yebi ngana ngere suka lezate okosi oyebi te We will rest premièrement to kopema and eat, tokolia and then we will prepare. sima nango toko se préparer pour la mission za liboso na biso. We must be mentally and psychologically. Il faut tozala mentalement et psychologiquement prêt It's going to be fear. puis ensemble bitumba ekozala makasi ekozala féroce No one will be harmed. mutu te bakosala ye mabe kasi bobanga te But remember, bobosala te when we eventually drive away the marine power, soki biso tobengani milimo nyonso ya mai lead to ransom. We will all flee from the scene. biso nyonso Anyone looking back. tokokima sa mutu moko atala nsima Without anyone looking back. tokokima mutu atala nsima te Regardless of the temptation. peu importe batentation Look back. mutu atala nsima te This must be done today. yango ekosala balelo oyo I must leave this village before night. po ete avant butu ekota ngai ifo nalongola village oyo nganga yango to professeur yango aye na ebale alobi ete soki baresi kobengana molimo oyo ya ebale oyo bango nyonso bakokima kasi mutu atala nsima te mutu atala nsima te oyo kotala nsima etali ye wana abandi awa yeba incantation alobaki aza mutu akisi te aza kaka mutu moko asali métaphysique oyo baétude métaphysique ezalaka toujours bato bakonfonda yango na makambo kisi eza nango kisi te eza kaka étude métaphysique bozoba mpenza maga 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 below ahuka soba sobo below baincantation ebandi bango nyonso baza wana nganga alobete fo bazala mentalement psychologiquement ensemble pe près na nyonso yo oyebi seti zamba kino na mokili ya bakufa ale cercle 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 en cercle tremblema présence ya mai eye présence ya ebale landa botala ndenge mai etelemi telemi tala ndenge mai etelemi telemi te 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 yo tala ndenge mai esali Spirit of the Lord. yo molimo na ebale I know you know. I know your secrets. nayebi ke oyebi ke nayebi basekre na yo You have no right. oza na droit te ya koderange famille oyo oui oui You will withdraw your evil forces. yo baforce na ye kosimba awa te tala kuna maka maka azolinga kende komikotisa na ebale donc force moko ezolinga ebenda maka na ebale bakangi ya maka force moko ezoluka emema ye na ebale lelo efo kende To hold on to right. oza na droit te ya kokanga maka tremblema eloko moko ye frappe bango liboke moko ya mai ye frappe bango yo You will not have. okoza na kimia te okoza na kimia te nakosukisa lelo yo I will expose nakoexpose yo mwa imili yo given to me by the great commanders. na pouvoir bapesamela ngai epai ya grand commandant tala ndenge mai ezali kotombama dans le vide tala liboke ya mai tala na mwa moto landa ya boke nyonso te ezolinga ezwa ya maka encercle bango bakomi encercle na nsima na mai amaka henri bango nyonso mai moko ekangi bango boule moko boye encercle bango nganga mpe azokontinue oyeba incantation nanda bokebi nyonso baforce nyonso ya nzambene oyo ya mabe ya ndokini oyo elingi esila wi wi ekosila aye na mulangi mwaimiri mwaimiri Now you have a choice. sikoyo na shwa You have a oza sikoyo na shwa napesi yo freedom. Freedom now. libere bango sikoyo Free this village. libere bango sikoyo Or else sino te shall lock you. nakokangela na kati ya mulangi oyo libela na libela libela na libela Now flee.
libérez, libérez. Maye kiti yango moko dans le vide. Et cercle un peu en secret bango ke babani okima balobaki moko tata la sima babani okima landa amaka kwei nana côté la sima te continue kokima bangu côté la sima te kotindanga te papa kotindanga te mama pegi atalisima frère source force mo bani koya ezoya ipe pegi te tremble ba pegi akeimbeka balobaki na bien ata la sima te tango bango bako libérer na bako Michel abimi na ebale ezangai Michel bokima te ezangai Michel abimi ezangai en fait de compte Michel a commis libéré abandi bango bozela ngai bwile balobaki bien batala simate soka ba rester ko libérer famille batala simate kasi pega tali simape akufi nganga oyo ko sauver bango to ndalo bani nango mais pona yo za na choix kele ko luka basala nzambe parce que nganga za solution te pona yo film yo ko tala ndenge ekendeli nete suki ya wate il semble que switch moko ekozala jamais film ko suka boyo nganga moko eko sauver batu seulement Jésus Christ n'a ko biksa batu yenda ko délivrer vraiment parce que Bible lobi malam que si le fils de l'homme vous affranchit vous serez réellement libre sauf que le fils de l'homme a franchir yote okoki jamais kozala réellement libre c'est normal na banzi film oyo kozala na 7e partie jusque là na bimité soyez en place nzambe apambola bino botali film na RD Congo na Angola pe na Congo Brazzaville mikili nyonso ya poto Afrique pe partout nzambe apambola bino on est ensemble Luka Mr Bed sur Facebook tapez Mr Bed au moins bakomi 2000 to 1000 quelques personnes aiment ça ils a page na biso officiel okoko aimer yango okoko peut trouver ba information nyonso sur ba film nigérien ba pirater page ya Mr Bed na Facebook ba Mr Bed ba komi tellement ebelé mais so continue na page na biso mona to publier ba information sur ba film nigérien na biso oyeba ke a ozali na vrai adresse. Merci beaucoup Nzambe apambola bino tukutani prochainement na 7e partie ya film sur ba obimsango soit na nouveau numéro Nzambe apambola bino portez-vous bien bye.